ABC1 Television. Abimi, d'abord qui fait ça, ça nous a toqué la formation. Donc comme avant na donc faut pas l'école. Kabila libanda toka te mandef. Appel à l'autre. Donc il faisait bien boutique. Toti qui faisait biso, donc comme bana papa, donc ça na sima papa. Ano, toti qui ana papa. Donc ça n'est pas na mutema boy. Bana papa, to cheli ende mutema. Kabila libanda mboka toka te mandef. Yango wana tobisaki na bemba aya na mboka pour changer climat politique ya RDC pe Afrique mobimba. Mais est-ce qu'on ça sûr pendant que malgré ba quitter ba ko pesa e penza mitindo aya na mboka Kikongo. Mwana ezaki affaire à South Afrique, ezaki lokuta South Afrique. Président Patassi ayi keboka nganenga yi. Loko ezaki affaire ya South Afrique. Bemba za premier RDCT. Azali vice-président ya République azaki vice-président, mais sénateur. Et tant que sénateur, à Koyan, Congo, tant que sénateur. Mais Azali candidat présidentiel. En 2018, on a un président. Ben Mboka, Ben Mazoya. Merci. ABC1 Television. Papa Langa Sengola, Zali Makasi, Poto Molo Lengo Bini, Kasimo Lilo. Ah, quel jour historique pour le Congo. Quel jour historique pour le Congo. Je l'ai toujours dit. Congo à venir. Aujourd'hui, ça se réalise. Jean-Pierre Bemba, l'avenir du Congo, c'est toi. Moi, aujourd'hui, je ne dors pas. Je serai ici jusqu'à demain. Bemba, on t'attendait. Dieu a exaucé nos prières. Enfin, Dieu a exaucé nos prières. En tout cas, je dois encore commencer notre retraite. Mbembe est déjà président. Yakosamba ezate. Azar déjà mokonzi mboka. Yakosamba ezate. Mbembe. To s'appelle Bakasi Mama. Ndenge Jean-Pierre Bemba bimi. Tozala esengo. Vraiment tozala qui bloqué. Mais cette fois-ci vraiment, to s'appelle que Jean-Pierre Bemba bimi. Vraiment tozala esengo vraiment. Mama biso komande tozala une émotion moi makasi tozo comprendre. Pour les autres boulots que Bemba ko bimate akufa na boloko. Ide na zo mo ke bana ba Bemba te ba mona Bemba te mais nzamba sungi Joseph bateke na mboka na e. Suka Joseph bimaki asimaki mboka. Bemba ko bimasi mboka o Bemba tali konta mboka o. Kono ko mimi. Biso ba jeune ya mboka o. Kono ko mi jeune akoma ko teka mai. Otema koma ko tindika pusu. Otema koma ko tamsa ba opi. Kopi na biso cabine. To souffrir. Bemba ye. Ati société na mboka o. Ela na. To s'appelle mele na sanga. Photo yango ngawanga. Photo yango. Tulabi boy mama. To sengi CPI azwa Kabila azo ngisakuna. CPI azwa Kabila azo ngisakuna. To lingi de libération. Journaliste. Papa Mosengo alobi, il est temps que le médiocre dégage. J'appelle à Talib Kombo atali contre abingonga ngweza musika teza lelo. Ta ese koki ba médiocre faut ba komba bango nyoto. Kabila kende. Basangani Kabila batinae. Mutaminduki lokwa ye abimi. Ye wala ite na minduki. Mutaminduki lokwa ye abimi. Abza so bateni minduki to to lata. Ngoma buda na biso to lodu. Ngoma buda na biso. Ngoma buda na Jean-Pierre a vraiment ABC1 Television. Mwana mboka abimi. Mokolo mabele abimi.
esengo nasengi na bakongole nyonso ezala ya diaspora ezala baza na RDC partout bosepela mwana mboka ye makambo esili tosepela bonane tosepela peuple congolais zala na esengo kolela lisusu te esili. Mais papa nangai balobi mwana Bemba Gombo azali belge balobi mbala oyo na maponami bapaya bakozala te mais bino esengola bino ezali makasi pola nini Bemba azali belge te Bemba azali congolais papa na ye congolais mama na ye congolaise abotami akoli na Congo mwana Congo aza belge te wana eza banguna bilobaloba ya pamba azoya mokonzi ya mboka Mandela deuxième Mandela ya Afrique eza Bemba azoya pona bokonzi nyonso wana lukuta. Merci maman. 10 ans tozaki kolelaka ba prière Nzambe azali ndemba solo toba avec de nous vaincrons pe mokili ba mona yango oke MLC a vaincu Bemba zoya président ya RDC toko zela Bemba makambo changer RC za pacifier Congolais il faut azala Congolais solo tokomi chosifier bakakali biso Bemba alinga bongisa biso bakali biso zuwa mais lelo ba comprendre que Bemba zaki na ligne droite Nzambe ala la kate Nzamba sali ngonge beti et tozo banda Congo nouveau toutes les jeunes toutes les mamans les papas derrière Jean-Pierre Bemba un vrai Congolais akupeli Congo Nzamba sekousie deuxième Mandela Afrique centrale c'est Jean-Pierre Bemba Congo est la grande puissance d'Afrique. Mais balobi Bemba liaki mbongo ya Joseph Kabila nda Kabila ke bokonzi. Bo sebela moyibi wana. Mama, Bemba botama na mbongo. Bemba botama na mbongo. Tous na zaki mbongo. Mbeta na ye mbongo. Nala bakopesa combien? Mwana ya milliardaire. Bakopesa combien? Air Congo. Bemba botama na bokonzi na mbongo akukufa na mbongo. Cause injuste yango ya longi. Ba beze de jida toboyi yango bayaki na tembe bakosuka na tembe yango bakanise kimbemba kokufa mais akokufa te pute makile ya bakongole losambo nzamba yoki totindi losambo epa ya yawe nzamba kiti alibere Bemba na prison. ABC One Television. Non, bazali koko sabinote, bazali pe ko distrabinote. La justice a été rendue à la nation congolaise au travers l'ère d'un fils Jean-Pierre Bemba Gombo, oyo ba quitté lelo par la CPI. Donc ezali le kutate ezali ya solo. Jean-Pierre Bemba zali a quitté. Toyokaki mikolo mileki babakiselaki epene po ete balobi akosaki témoignage ya lokuta. Bakitisaka epe mikolo mileki atikalaki kalambula moko. Mais lelo ezali te kolandisama na makambo Macron asali. Na ba président abengaki ya pays frontalier la biso alingi ko tumola kanda ya mwana mboka Joseph Kabila po alexeke mongula la Bemba bimi. Non, au-delà makambo uti koloba pona biso peuple congolais na ba militant MLC to bandaki ko revendiquer justice. Justice c'est salema. Justice et salemi. Pona nini justice et salemi? Parce que ba comme ici peuple congolais nyama par le pouvoir en place. Ba comme ici peuple congolais eloko pamba. Moto ya koki kozongisa peuple congolais mutu ezali en fait Jean-Pierre Bemba Gombo. Yangona omoni lelo la justice a été faite ba libérer ye po azonga asala busala na ye peso kibokonzi na ye. Voilà. Ça va kasi kozonga na ye na Kinshasa ezali na mukolo nini? Kozonga na ye na Kinshasa tokoki koloba yango avec précision te po esengeli mo na libota na ye baninga na ye sima a ko s'occuper na nation congolaise. Donc voilà en fait le problème. Mais boyebi ki bas nationalité bato bazali ko boya yango mwana mboka Bemba Gombo balobi azali belge. Cela veut dire d'office ki akopesa candidature te po tolingi ba étranger la mboka la biso te. Mwana Bemba Jean-Pierre Gombo azali congolais. Papa na ye ayebani, mama na ye ayebani, bandeko na ye bayebani, banoko na ye bayebani, baninga na ye ya kelasi. O batanga na ye kelasi bayebani. Donc makambo wana ezali makambo banguna, bolanda te ezali distraction. Pour la biso Jean-Pierre Bemba abimi azali sauveur et l'occupant qui occupe notre pays
amena un adversaire approprié pour s'occuper na ye. Donc tozali lisusu na problème te, peuple abanga te, le débat est clos sur ce point là. Merci papa.